Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mutu na mutu azalaka na tana ye, mutu na mutu azalaka na ngonga na ye. Ngonga surtout ya Nzambe ezalaka kitoko, libala nde libala bisengo wapi, libala esalaka kitoko. Oh tonton Vini pe abali bandeko nanga somo, babala kaka bandeko nangai, vérité nyonso na poasa sur mariage surtout ya tonton Vini. Tonton Vini abali ya bututo, abali ya moito, abali ya soloto, abali na ye ya solote. Bandeko nanga ba vérité nde likambo. Balobia landela makamnyonso, lamuka na tongo omona ba vérité bimi kotoyo, ba vérité mosusu côté kuna, donc ezalaka bongo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na meme libino tonton Vini, comédien na biso ya tongo wapi, abanda ba makambo ya théâtre kala. O kutu baswali babenga kaka mingi mutu zamani, donc abanda penza ba théâtre na ekala asenkarna kape kitoko bandeko nangai. Mariage o bandeko nanga eza ya koinda, mariage o ebele ya bato balingi bayeba, mariage ya solo to eza nango mariage kaka ndenge ezalaka ba mariage na bango to eza ndenge nini. Avant de kota na profondeur na biso bandeko nanga, na olingana nous na sensibiliser batu onyon surtout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli pas possible, et pourquoi pas chaîne ya bana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga makambo bongo ezalaka bien boza ya kovanda. Soit moi kiti na yo na système kaka ya kitoko, tia moi mai na yo pembeni, moi jus na yo pembeni, sucré ezanga nango te. Côté mosusu ozoliaka, côté mosusu ozomelaka, côté mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV. Na système moko kaya otulubaka kitoko wapi, na système kaka ya nini ya tokos makasi. Bandeko nanga eza ya koinda, mutu na tana ye. La patience paye. Yango balobaka. Soki bomoni deux personnes ba kotiti ba komi ko balana, seke balingani, bandimani, balobiki ata ya bisengo, ata ya pasi to kovanda na biso kaka. To continuer ka kovanda na lingio, mobali pe alobinga pe na lingio, mwasi pe alobinga pe na lingio. Wana libala ikomi ko bandezala ka bongo. Libala nde libala. Babala kaka, soki opportunité et monani ya kobala bandeko nanga, koboya na yote, bala. Mais bala, babala ande nini? Tunana nou volonté ya Nzambe. Nzambe est-ce que omoninga na mobali oyo? Nzambe est-ce que omoninga na mwasi oyo? Soki Nzambe amoni yo na mobali wana, to na mwasi wana, nde okoki ko continuer na yo, marche na yo ya libala. Mais soki Nzambe amoni yo te ndeko nanga, kozala na pressé te ya kokota na ndako ya libala. Ndeko nanga to vanda ka boye mbala moko toye komona ba photo na ba réseaux sociaux pas possible. Ya tonton Vini, comédien na biso ya tongo. Batu ba pesi bango ba félicitations kuna bandeko nanga pas possible. Félicitations. Na vandi na lobi félicitations yango eza ya nini? Nini ezoleka, nini ezosalema yango ba félicitations komi ka kili muke félicitations. Bandeko nanga ndeko tala bongo ba photo ya tonton Vini na lobi, tonton Vini abali.
esengo wapi bandeko na lobi te makambo ya bongo ezala bien tosala nanu ba recherche na biso tokende nanu kotala eske abali ya solo to ezaka babala ya ba théâtre nde na ba recherche na biso baye ko informer biso ke non eza nango libala ya solo te eza nango théâtre sika oyo ekokota na Bellevue TV ekokota pa ya ye moko la patron na Poutine de l'écriture akomi lisusu bandeko na ngai kombo ngo film kozala novette donc tant aussi lisa temps de la fin deuxième saison bandeko je suis sûr que oyo nde kokota film asika bandeko na nga boyebi déjà la patrona azosakana te aza na ta wana te ya ba distraction aza na ta wana te ke avanda bando rezonaka sikoya tosala nde nini tokende te ye musala nde musala priorité na ezala nanu musala atia nanu musala liboso makambo nyonso eolanda nango sima mais ya liboso nanu musala wana penza nde Bellevue Kandi la patrona mwasi kitoko wapi mwasi nzambe mama moko akabaka na ye mama surtout de la famille Libota mama ni mama ebela bato babengaka ye ka mama ni mama soki déjà bato bazobenga yo mama ni mama c'est que oza mama moko ya motema mama ya ro mama oyo azalaka vraiment na motema ya kibo mama yango soki omoni bato bakomi na niveau kobenga mama ni mama c'est que eza ya koyinda bandeko na ngai film asikande ezokota bandeko na nga famille Libota soki nano sabona te la chaîne ya Bellevue Kandi TV kendo sabone makambo ya kitoko ezoyaka kaka na Bellevue Kandi TV en tout cas bandeko na nga tolalaka journée te sans vidéo donc soki film o esili lelo lobi déjà et comme vidéo mosusu peut-être introduction à acteur pour na film asika donc chaîne wana ezalaka chaque jour vidéo ekotaka chaque jour makambo asika ekotaka chaque jour ba film ekitoko ekotaka musala penza Poutine de l'écriture la patronne mwasi kitoko mwasi nzambe ezalaka bongo siko na film oyo asika tonton Vini akobala tonton Vini azobala bandeko na ngai tonton Vini azobala mwasi oyo ozala neti basika ba Cardozo o ba betisaka ye mutu basi neti ba mimika bongo la fille de ouf yazala na eka vierge chaque jour mwasi moko ya ba français etula na niveau moko pas possible yazala na mwasi moko ya ba français etula okita o mata za mwasi moko ya ba français moko etula na nango mais a continuer nango ka bongo siko mwasi yango pe ozala neti ba tantine mimika bongo parce que batu wana ba betisaka tonton Vini mutu na niveau moko soki batie ka na film ke Cardozo nde ozala mwasi ya tonton Vini to mimika bongo nde ozala mwasi ya tonton Vini eyindaka nango kaka situation ekenda nango ka mabe ekendaka penza mabe na niveau moko impossible bandeko na ngai siko mwasi na ndenge bozomona eske ekosimba na tonton Vini to ekosimba nango te bandeko bopesa nano ba point de vue na bino libala yango ekosimba to ekosimba nango te bon na côté nanga na omona neti ya ekoki kosimba parce que moi si azomona na mwasi moko ya calme aza na poser na elongi aza neti bato na biso wana mibale bato na biso bato ya mutu penza bato ya mutu neti na film oyo toutaki kolanda ya misantri bandeko na nga botala makambo Cardozo je m'excuse Cardozo asaleli tonton Vini pona kolinga ka camarade ya tonton Vini oyo aza na poto bolingo kaka oli ata olobi ke nga na olinga na nga mobile camarade ya mobile na nga na boma na nga ta libala na divorcer na nga na kende kasi komikotisa na mabala mosusu mais ake ko boma tonton Vini tout ça mama ya tonton Vini abando mona ke Cardozo oyo aza mwasi ya libala te mais tellement que tonton Vini soki ya mikotisi na bolingo bandeko na nga akotaka ye soki akoti penza na bolingo alingaka na ye aboyaka na ye te amikotisaka na niveau moko impossible bandeko malgré que mama na ya bando loba Vini mwasi oyo aza mwasi ya kobala te mwasi oyo aza mwasi ya libala te abando yoka na ye te yazo continuer kana Cardozo jusqu'à ce que Cardozo ayaki ko empoisonner tonton Vini. Tonton Vini asali nini? Tonton Vini akufi bandeko nanga makambo somo.
makambo asomo après kokufa tonton Vini alende Cardozo akepe komikotisa na libala mosusu ake penza akoti na ye na libala mosusu comme si rien n'était ao vivre na pe à l'aise azoliaka à l'aise azosala makambo na pe à l'aise na système kaka ya bien donc comme si rien n'était azokipe na ye te ke non na minute na si na bomi mobala batu na minute oyo kutu mobala batu aza na cimetière à cause de moi aza takuna te ye azolia na ye azosepela na ye azodonda na ye wana penza Cardozo mais mwasi oyo tomona ke aza mwasi moko ya bien akozwa soin penza ya tonton Vini kitoko wa comédien Vini aza comédien moko ya tongo abanda ba théâtre na ekala et puis ajouaka na ye bien tonton Vini omona ye te ke non yango ba vidéo ya tonton Vini ebimi yango ba photo na ye ebimi to yango tonton Vini azalaki na émission soki moko boye alobaki azongaki amataki akitaki jamais bokuta tonton Vini bongo te ye penza atiaka ka musala soki ake musala ke ba tournage ayebi ke no na ke nanga ka musala na pa musala okuta ye na babilo mosusu te o ba émission ne to mona ka bato mosusu ba émission moko neti ba papa ibutu o mona moi makambo soki ka esalemi entre ba comédien c'est fini o mona ibutu ye wana na ba émission akomi ko bimisa biloba mais ba tonton Vini en tout cas okuta été ba makambo abongo azalaka nango te et puis aza mutu moko se respectaka azo se respecter na ye alinga na ye ba problème te alingaka ba makambo te donc azala kaka na coin na ye ausala makambo na ye kaka na système moko ya bien wana ba tonton Vini siko bato abongo pe biso pe communauté ezala bien bato abongo to ye pe to respecter bango oye penza o respecter bango ba tonton Vini o baza neti bato neti ba tonton Bobo ba tonton Turbo tine to komona tonton Turbo ayaki kobala bongo to mona ye to yoka ye ke non tonton Turbo yango ekendaki yango ezongaki yango alobaki yango asalaki o basi bakomi kopimisa soki ba audio ke azali pe mobali nanga te to yoka yango te c'est de la même chose avec wa tonton Vini donc atie-moi professionnalisme surtout na mosala na ye atie-moi maturité na mosala yebike o eza place ya mosala surtout na ba makambo ya ba réseaux sociaux oyo soki ozo tirer attention te to soki olingi ka bikota kota biloba place nyonso ba ko inviter yo wana okende ememaka ka ba problème ebele mais soki ozomi kotisa penza na yo te omona ke ba makambo mosusu e obanda pe ko échapper yo ezalaka mwa bongo bandeko nanga wana filme na biso ya sika ya Belvi Kandila Patrona bandeko nanga kandenge boyebi chaîne na biso toyaka mosusu ko salela bino ba analyse to salela bino ba analyse surtout ya filme so to moni filme bongo to koya to sali pe analyse parce que toyebi ke eza bato mosusu baza na temps penza te ya Olanda ba théâtre nyonso du début jusqu'à la fin talaka ba épisode 1 mosusu eza milai au 10e épisode au 12e épisode so bato mosusu na ba misalo to salaka omona peut-être temps ezo permettre te yango biso penza toyaka omona toye to sali analyse to expliquer bino ndenge nini film ezo kende to ndenge nini film esilaki ezalaka mwa bongo bandeko nanga pona bandeko o nyonso to ba olanda video na biso nanu batia ba j'aime na bango te to batia commentaire te to basala partage te en tout cas no senga na bino bo tia ba j'aime bo tia ba commentaire bo sala pe partage bandeko nanga na système kaka ya kitoko mingi makasi to ko sepela mingi bandeko nanga yi na lingi na pesa mwa toli nanga ka ndenge ezalaka surtout pona ba couple bato o déjà basi ba balani to ebike ba couple ezala nango ebele bato mosusu ba koki kozala na bango ba copain copine mais bazomi benga biso pe toza couple siko lelo na olobela mingi ba couple ya oyo penza baza ya kobala na bavanda ndako moko mwasi penza na mobali ba parents bayebike oyo mwasi na mobali nzambe ayebike oyo mwasi na mobali leta pe ayebike oyo mwasi na mobali yango na lingi na lobela bino lelo bandeko nanga lelo to mona ba mabali ebele ezokufa ba mabali ebele ezokufa ba mabali ebele organisation ezate ba mabali ebele évolution ezate pourquoi na ba mabali ebele ba organisation ezate ba évolution ezate bandeko nanga yi parce que
ezana ba couple ebele lelo omona mobali azo travailler na kwa na ye mwasi pe azo travailler na kwa na ye. Donc mbongo wa mwasi eza ya ye moko, mbongo wa mobali eza ya ye moko. Tomona ka omona na ba couple mosusu mwasi ye azwika kolia makambo nyonso ya kolia etali ye soki bafuti ye fin du mois omona ye a s'en charger kana makambo ya kolia atie kosomba provision kofunda ndako eza ya mobali eza na compte ya mobali. Omona ta kofutela bana ba école ba classe bakomi kosangisa mbongo mbongo ya minerval la mwana ezala combien mwasi obimisa mwa parti na ye mobali pe abimisi mwa parti na ye batie na mesa soki mobali ozala na temps atie kofuta soki pe mwasi ozala na temps atie pe kofuta. Bambon mosusu côté à moi c'est ce qui est tikali ce qui s'agit appeler sa famille na ye apesi mobali pe ce qui s'agit appeler sa famille na ye pe apesi ba couple a bongo bande konanga ba évolution ezalaka te yango bomona batu mosusu mobali azana musala moko kitoko bafuta ka ye penza bien makasi otali pe mwasi pe azana mbongo ya malunga na musala mais soki otali vi na bango ezaneti kaka batu moko bauti kobala na kasika mais batu moko babala na kala baza soki na 15 ans de mariage. Évolution nanda kwa libala ezate parce que bo travailler séparément bande konanga soki bolingi bo réussir na mariage na bino bolingi vraiment succès bolingi bo kende liboso bo travailler ensemble bo monde bo travailler bongo mutu na kwa na ye bo somba ka lupango jour nini bo bando vivre ka ndenge nini. Tomona na ba couple kutu mosusu omona soki mobali azana ye na musala te fo futa ndaku akomi ko defa mwasi defisanga kasi mbongo na futa ka ndaku soki osala ta 3 mois mobali azana musala te wana 3 mois mwasi azo defisaka tango kaka mobali ozongela musala il faut azongisaka mwasi na ye mbongo. Bande konanga Bible ezoloba 1 + 1 = 1 kandenge Bible elobi biso pe na banda kwa mabala mobali na mwasi soki bobalani bozala mutu moko mbongo wa mwasi ezala mbongo wa mobali mbongo wa mobali ezala mbongo wa mwasi bomona pe Zambe akoya ko vendre au centre ya mariage na bino ya bolingo na bino bomona pe évolution et puis bana na bino tango bandokola ba banda pe kotia exemple na mutu na bango ki ba parents nanga ba bando travailler ensemble ba bando sala makambo na bango nyonso ensemble nga pe tango na obala na obanda pe ko sala makambo nanga na mwasi nanga na obanda pe ko vivre ensemble et puis biloko ya bongo bande konanga elakisaka déjà bolingo. Soki mwasi na mobali bo travailler ensemble bo sala ba makambo na bino ensemble bolingo pe emataka mais soki bo surtout na côté ya mbongo soki bo sala ba makambo na bino séparément bande konanga bolingo ezalaka te et ozala neti na libala wana bo vandeli ka pona bana eloko entie bino ensemble eza bana et pourtant ce n'est pas ça. Tango bolingana ki est-ce que bozalaki na bana te bozalaki na bino na bana te bozalaki ka mwasi na mobali bolingo ya bino mibale nde esalaki keno bo bala na bo vande sika moko bana bayaka ka ndenge balobaka bana ezalaka bénédiction ya Nzambe donc bana bazalaka bénédiction ya Nzambe sikoyo bana baya kovandisa bino na mandako mabala te mais ezala bolingo oyo eya kovandisa bino bandako mabala alors ezala bien soki bino ba couple mosusu boyebi ke bo travailler ensemble te mbongo moi c'est ya mwasi ya mobali za ya mobali en tout cas bo bongisa na côté wana bo mona pe changement bo mona pe na ba vérité mosusu peut-être que mwasi na yo abanda oyebisa yo te tongo bo mona ka pa wana liboso bo komi ko travailler ensemble bo mona taba makambo mosusu mwasi akomi ko betela yo lisolo to mobali akomi pe ko betela yo lisolo bokomi kozongisa pe bolingo jusqu'à ce que bomona pe bolingo na bino ezongi tomona kana ba couple belé ba couple o bazalaka keno mbongo wa mwasi eza ya mwasi mbongo wa mobali eza ya mobali omona ta de loin ke batu oyo bazana bolingo te bolingo ezalaka te ata kosolola na bango omona ka keno batu oyo ata charme ezate ata romance ezate bolingo penza eza nango te zéro balobaka zéro. Pourquoi? Parce que déjà côté ya mbongo mutu na mutu osala makambo na ye siko soki tokoti na makambo mosusu en détail en profondeur donc kuna nde likambo bandeko nanga to travaillaka ensemble ba couple esengelaka bo travailler ensemble ba projet na bino bo sala ngo ensemble mwasi na mobali bo sala ba projet na bino nyonso ensemble to somba lupango bo sombi to somba nini bo donc biloko nyonso yebi ke biloko to somba ezala
lupango eza ya nga mwasi na mobali nanga eza ya bana na biso soki lelo tokufi eza héritage ya bana na biso ezala bongo mais soki bo travailler mutu na kwa na ye bandeko nanga ezalaka mwa pasi moko pas possible ezalaka pasi yango ezalaka bien bo travailler ensemble mwasi na mobali yango pe ematisaka bolingo na niveau moko impossible si vous travaillez ensemble on a déjà besoin de communiquer mais si vous travaillez ensemble te communication ezate communication bandeko nanga ezate communication ezate ke bovandi bota la télévision bo solo la wana communication na libala te wana ezala communication na libala te communication ezake donc bozana ndako libala bongo moni mobali na yo partenaire na yo asali soki makambo ndenge boye e o sepelisa yo ovandisi ye olobi na ye to moni mwa ide moko eyeli yo bosala mwa projet moko ovandisi mobali na yo omoni de nini mwa mbongo tozana ngo tosala boye tosa donc wana déjà nde ba communication siko bino soki bo travailler ensemble de communication anini o bozala nango communication ozala nango te na ndako libala na bino donc wana ezaka libala noti ya ba catch to beta na biso catch donc kisoda na ndako libala ezalaka bien bandeko nanga to bongisa surtout batu o ba memaka désordre oyo ezala biso basi parce que moi si soki akomika ko sala mutu ezalaka likolo moi si soki akomika ko sala moi ezalaka na tendance à dominer mobali a imposer ka mobali o ye alingi soki mobali alingi aloba bongo alobi te ngai faut ka to sala bongo siko la plupart ya mibali bazala pe na mitema munene te ya kokoka na bango ko supporter te au moins mobile mosusu alobi ok comme c'est comme ça et si c'est comme ça sala ya yo nga pe mbongo yanga na kosala makambo na nga yango ememaka désordre surtout na banda kwa mabala alors bandeko na nga basi ato sala bino moko boyebi bible ezosenga biso ka na soumission donc mobali o imposer yete pesa ye ba idée soki aboyi na ye mais soki andimi na ye na système moko kaka ya kitoko. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, to komi na biso na suka penza ya partage na biso ya lelo mariage ya tonton Vini kandenge zalaka to komi na biso na suka la famille bo sala la biso partage ya vidéo oyo botie la biso ba j'aime ba commentaire bandeko nanga e ko sala kitoko mingi makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.